Izami na kokaki. Azoka de messiste. Na lobi kaka kenda ya kokaki. Po batuni ba matela batumbongo ya boya. Vital Kamera zalaki wana lobi na pasteur. Po boya ba matela batumbongo aboya kati. Po na niki Izami na boy. Ezapo amoni soki na ndimi l'air mususu biso ba député atoko obena okote na biso. Abi mwana nzambe kozala distraite ko yana ngai kozala ba moyibi. Siko ba kucho pena bia renaissance beti potezo ganga yeso akoyi. Pour le bibo la distraité, vous avez la carte à loisir, te voyez na ngana voyez loba. Mais tandis que musala wana zo mi abatu la distraction, oui mukuna, ndeka ndo tele mela basumu. Mais azoko ka sute poa. Pour mnangeza li bale poto ke musika te bale eza mabe. Mukuna match dimanche. Il faut bango basamba na poko. Po banda makama banda kalati, basamba dimanche na poko. Renaissance na poko. A okende wa. Te ya te na tongo na poko na poko ba changa. Basamira na poko ngana bi église wana bien. Et comment de culte na tongo pe na poko. Pour match peso à place. On va nango distraction yango wana. Te na tongo na poko ki ko tala match. Alors match peut se toquer plus loin. Il y a des équipes. Ba lo kwa ba ennemi mi bali. Ba adversaire. Ba adversaire na lingala ba ennemi. Yali boyete na ba ennemi la forcer, c'est-à-dire ba ennemi te ba adversaire. Lingala kama pasi ba adversaire. Ba zaka ba adversaire. Sikoyo yoko zala ngambo ya ba oyo to ngambo kuna po passer ondimo pe abeta à côté wala ekoto. Mais ça semble pas na yo. E pas na yo, abeta à côté wala. Bosu ande. Tango ko poloyer, moi ni bo poli ils ont la sens. Pour poloyer pe ça pe kanda. C'est-à-dire pour dire que balle pour na mosala nzambe. Bon, les pommes musu mwana pesa muku na pe concerté, moi ba twazaka Kongola taka mutu mutambongo. Oya zaboye à l'église munene, ba on juger selon ba biloko wana. Mwana pesa pe conseil ça. Si c'est mon corps, Afrique Info avec Franck Stemai qui andankala twende. Parce que tant ozo bala mutaza sorcier, faut yeb ça y est, oza sorcier na likambu boye. Ezo senga délivrance. Est-ce que fali so babisa za ndoki ya boye? Mais loba nanga ki ndoki yango eza na nini? Nzamba lobi na yo nini? Po oza ndoki, otiki mutaza ndoki. Est-ce que remet des awana? Soki nzamba zo pesa likambu eza po alingi ya bikisa. Mon frère, soki nzamba lobi nanga frère Stemai kola zo ba nanga ike. Oza ba problème moko spirituel. Pas problème spirituel et ça. Et si là. Mais ce que comme le voit na bel local na biso batu presque mai. On a un problème spirituel pe na tikio. On lui passer to solo tête to so amuko mususu. Bible lo biso moni mutu na mabe. To za na kati ya libulu. O tiki ya kufi. Nzamba ko tuna yo. Akila na ye na mutu na yo. Po apesa kionde oya ko kangola ye. C'est ça Bible. Yango wana Bible, yango wana Bible. Ye ifongi ya zanga kindo kinya za yiwa tiya basimba kisite na quartier la papa wasimba kisto wasimba kisite ngana fandi na débat ba musicien mukolo monte débat ba ibisanga simba kisi ngaba kisi na no linga ngote asimba na kisite mutu moko pete asimba kisi akozwa micro bo microphone na simba kisi to fali ne ba benge ndoki bongo azui micro Dieu il faut qu'il y ait une raison dans l'andoki. Oh, nana lembuma. Mais alors est-ce qu'on a lembuma? C'est pas mutile, masumu, mbumeda masumu. Comment est-ce que vous m'avez dit? Mutazo bossa na nzembo ezali intro, développement na conclusion. Na pesa ke bino na ipso ko lembuma na. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba. Si c'est moko, Afrique Info avec Franck Stemai qui andankala twende. X-Bass Marandura Franck Stemai. Nzambe tolobate filokobwe tolobate Nzambe yo Otani ozolula ya man ya yo pe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwese radio kuma
975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Mboka Congo. Boke Banabourat. Pour la COVID, ça va moller. Mupende, Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi c'est un pas communal. Qui bocole. La pommade Awatoza. Excellent, fidèle internaute, nous sommes dans la joie de vous compter parmi des milliers d'internautes branchés sur www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Franck Stemai, merci pour votre confiance et fidélité renouvelée sans cesse. Bien sûr, restez branchés parce qu'ailleurs il n'y a rien en ces instants. Nous revenons chez vous, mesdames et messieurs, avec un autre numéro, mais aussi avec un autre invité. Cette fois-ci, bien sûr, c'est un homme de Dieu. Voilà, il nous a épaté la fois dernière. Ça fait pratiquement 4 mois qu'il avait passé ici, bien sûr, sur Africa Info. Il est revenu, il vit bien sûr en Angola. Lui, c'est le pasteur Tatiano Francisco. Tatiano Francisco. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Bon dia. Il y a bon dia, si, Seigneur. Alors, pasteur, je crois tout ça que nos missions, qui avions aux Angola. Mais en tout cas, on a besoin de félicitations parce que Bandeko Belé Bazalaki béni par rapport au message dans l'émission dernière. Donc, on a une récapitulation par rapport à l'émission. Est-ce que retour est feedback est normal ou encore est positif par rapport à message qui est à travers le monde? Oui, dans mon message, les gars qui bien pour ça, landi likambo, bengi yo. Je crois que dès que lingala nzengeneke, batu mususu yo ndem topesa bango numéro nanga, ba numéro en Allemagne, tout ça, mususu à Londres, balandaki émission, c'est-à-dire les gars qui malade, c'est-à-dire rendement nango qui positif. Les gars positif. Très bien. Alors boni Kassim Boko Vandaka, boni Moussa Nzambe, le gars bien. Par la grâce de Dieu. Autour de micro. Par la grâce de Dieu, Mbok est bien. Car on a panique mondiale. Mbok a tout moi, économie est chutée, tout ça. Mais sur le plan spirituel, biso eza malamu pe netonga. Alors bandeko musupe na Angola kuna bazala bango bien, c'est-à-dire Mbok eza malamu. Mbok eza malamu pasteur bat musuba ko mega hôtel. Oh. Ndeni pasteur na émission dernière, alateka bilamba ba soda. C'est quoi zongli biso ngosusu? Eza look na yo lingaka mingi ou bien za na message mon lancé par rapport à Teni? Bon, c'est un peu vis-à-vis de mode. Alors, nous avons une préférence. Nous avons veste bien, nous avons cravate. Mais pour nous, nous avons à l'aise, nous avons body, chapeau, tout ça. Mais nous avons body, nous avons bien été. Chemise, capon et kekaka ndenge ya basoda boy, ils ont une préférence dans les lamba mingi. Il faut jeter encore un regardons par rapport à message na yo à la fois dernière au loba que yo nous avons melaka na yo mais ba pasteur musu ba benga bazaki pe contre yo ba lobi non un homme de Dieu ko langwa masanga ti fo langwa nde plutôt molimo na Nzambe Saint-Esprit. Koko expliquer ba musu ba zubiso ta musu bazala ki mission na moi katikati lelo revenir les sous koko expliquer raison des sous oyo etindaka yo kokomela no masanga kokomela na yo agene kokomela na whisky. Bon, ba kombo wana pesi, c'est-à-dire zaka ba kombo nde batu balobaka. Mais so na lobaki kenga na melaka nanga vu ya Bible ndenge zo expliquer biso na ndenge makomi ezo kende. Tu vois, il y a na ba pasi mingi na ba pasteur. Omoni batu ebele ba limba sani ba kotela ka Nzambe. Ba kotela Nzambe. Akomi lokwa net ngala zo kotela Nzambe. C'est-à-dire ba côté la Nzambe te ceux qui m'a commis komami boye Bible bi tanga yango droitement divisé kokene ni à gauche malédiction kokene ni à droite ya peka malédiction yo kende kaka tout droit expliquer yango na pesa qui m'a commis la Bible bi boye que personne vous juge au sujet du manger et du boire balobi te que
oyo aza kolia masumu mabino moto a jugé yo te na deux sujets wana ya kolia na ya komela napesaki exemple te komela ngo balobi koka te balobi agene te ndenge olobi wana babi whisky te balobi kaka au sujet du manger et du boire napesaki exemple moko mokie nakuta na problème mona epa pasteur moko nzoka asambelaka na ye epa ebale mbonge me nayebi kaka ye pasteur me ya ebale mbonge atuni ngo kolia nini na bino kolia ngolo sacrilège moni ibale mbonge bato ya église kaka oyebi yango ebale mbonge oyebi yango te église ebanda kala ebale mbonge azalaka soldat tout ça boye militaire tout ça ok yakufa mais église na etikala mais ngai nayebaki te aza pasteur ya kote wana mais na bango kuna baliaka ngolo te soki mpo oke na bible omona biloko ebele bakoma tokoki olia yango te bato baliaka yango bamarke balobaka badétronome tosato mais ekomami na bible babiloko kaka bamakaku moni eza ebele na banini na bamalédiction biloko nzambe apekisaki eza biloko bangulu tu vois mais pasteur aza ne posé aliaka na ye ngulu lokola eza nango ka ngulu kolia aomona yango grave te mais soki olandeli yango balobi que personne vous juge au sujet du manger et du boire lokola masanga moto amoni ke amela na ye koka excès ya coca il rappelle maladie dans oui excès ya nini ya gene ça appelle maladie dans ce qu'on a sepeli makasi po lobby balobaki kokoki kolangwa te omoni kolangwa so déjà ebi mutasala psychologie po mutakoma na kolangwa azo perdre déjà sens na ye qui aza responsable ko komati na étape wana te excès nyonso na makambo ya mokili eza mabe omoni yo ebi ke so na meli moi mesure na ngai o ekoki neti nga so ebina meleza ka pona lia bien poko lieza na moi passe na lia so na comme na niveau na ngana na meli na le so na suki wana ekoki mutu pa yebi pete na melaki il faut sikwa ya kojuger nga na nini a otu na nga est-ce que volia o melaki ayebi le pete na meli na nga osomona parce que biloko mususu ko tu na nde ko melale mususu ba masanga na ba milieu public wande mabe te nazo le boko tu na ba question ya bongo oui parce que ok malé ngala meli na ndako na lie muta yebi ne pete pour amsu baza même libanda bo fanda te asambela te mais amela libanda bo balinga ana ba discipline na ye très bien ozomona net na ko pesa exemple na pesa exemple même na mboka to fandi wana ba mikolo mboka to kuta ba melaka na bandako na bango biso ne ba congolais omona to kutana na yo nganda moko boye mais bango moko bazaka vendredi samedi ba gouvernement permettre quand même otia makelele beta musique omona bisi ba bafla minene ezali ba bengango dia du homme dia da jumolière dia du fili c'est-à-dire vendredi dia ya mibali ya homme samedi ya basi dimanche ya bana omona mina bana bazoleka na banzela bakomona kwa bato maboma c'est net bazokanga bango tete botika bango eza jour na bango ba se détendre ba se détendre afai na ye na ndako meli na ye alangwe peka epa na ye papa zobina na miso bana babi ke no supaye ainsi papa na biso so na meli eza epa na ye omoni mais biso atona ba culture ke tokutana na nini oyo landanga na nani oyo omoni bamoni pe pasteur na nani oyo wande mabe pasteur nazo bakutu wana nde mabe te eza pe susu mabe na ndenge nango mosolo bi wana nde mabe ngelo ba neti na lobi komela eza mabe te mais soki nde oke kuna wana nde mabe te c'est-à-dire eloko na eloko eza na mabe na avantage nango pe na mabe nango mais wana siko au sujet du boire et du manger du boire et du manger siko tolobeli masanga eza na du boire tolobi na so manger te po eza sucre donc on a du boire toza na masanga toza na sucré toza na mai nini oyo verveine tout ça wana so du boire donc ba définir te que non mais la mai na omoni bato so balobaka bo na komela boisson te mais eza boisson sucrée boisson sans alcool kasi ezaliti eza répète ni même prémisse à boisson alcoolisé sucré dans boisson sucrée on ngala mela boisson te ozomona eza rappelé ba manque pe ba français ça so mobulu à part ça mutazo défendre les camps moko boye na mayele na yeka o ya yebi wana c'est ça mais ko ngai na lobaki moko wana na mela kananga ça dit la vite na so posunga biso pete msusu pasteur mobo ntoma pida ngapela mo mela nga patsa lelo pour pasteur non na limité apôtre
puis donc kozwa foi na ye et pas na ngati. Non mais quand même to kabola rapé abi copier muninga na o malamu. Je crois na makambo nzambo ya yebi ba bi copier malamu te balobi boy. To kutambwa na bitambe ya Yesu. Ba bi to copier mutu te. Jamais mutu mo na idéologie na ye bongalo bango bolanda ngai idéologie oyo. Mais pasteur on donne que c'est qu'on non tant yoza ali berger. Ozo kamba biso ba brebi na yo. Mais tant ozo te ya biso boy biso to tala peka pasteur mamazolo ba oyo ngai peko ko ba ko édifier ngai tamsu na na ignorance na ko mpe tamsu ko landa mam pasteur alobi. Alina défendre. Au moins ba mamuneta ba masango yo. Sozo ke na ba Bible mingi bato ba mo ko sa ba hypocrisie. Il faut moko au moins ni Paul alobaki boy. Quand Hermon a eu autant d'intelligence, Hermon a côté un amolimo. Très bien. Ba magamuso esenga kutuka mambo ya Bible te. Ba combien on peut na makomi na ye, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça dit nature paix. Et oui quoi enseigner biso eloko moko bo. OK. Est-ce que pendant mutoko fana na sujet na yo komi, l'église na yo komi, je vais prêcher sur la boisson. Thème ndengwa nekozala. Pour ça la publicité, il y a boisson topo yo tinda batu ba mela topo la kisabango ke ngala mela kabola na penga ndenge na zomela non ozomona ya ba sujet principalité mais il y a ba sujet moko ya ka na ba église à chaque fois batu ba mituna po anini biso ba nina nzambe malamu aidi na bala la biso ba mela ka masanga te moni mo santo esangana na masanga te ouais omoni thème to zwaka yango alors tant que to zokola oyo muto mona kakadima Yesu mukuna Dieu oyebi autaka mukuna Dieu wa matete kufa ya papa barifa mengi oui auta na nzambe malamu auta na nzambe malamu tango ake États-Unis akomi na États-Unis kuna akutani na Branham o mambo ya Branham tango akomi kuna comprendre que Branham soto ayambi nani ya Branham tango ye omoni kwa na nzambe malamu bayebaki bamela kama sangate tango ye bakomo mela vin ba tout ça ba moi bien que non mukuna nzambe Dieu assis à peine oui ba maté eza ya base ba maté ya qualité ya maka na ba façon moko boye bazo lobango pokaka bon na fungo eloko moko pa limisa ko na bête non pas de souci pour ça au moins somme tabongo moté basika ba laksa ke dans ba danger oko lakse minyo sauter po azana on attend aye ba nzambe abanga ye ko kenete ke o eza bien o eza mal faut lakse ke ba eza ko bana ti mwana mwasi azokola ka 13 à 14 maman zo ebise soko tout na mwana mobali au 6e tu comprends mais ndoke za ko tout na boete ezaki ke soko sangani lelo bana biso ba botino ki so azisemi kimina ndaku po ezaki crime oui tango bana ba komokola ma science eza ko développer ba komo sa mosiko nini faut c'est protéger ba période cycle ça moi non il faut c'est vérité talaka ba cycle pose oisemité et que plus loin et comme na école net na poto batangisa bana pilule bazo expliquer bangwango ozomona science ezarabo même na mambo nzambe za ndengwa na biteke verset zo changer obana mutu na bomwana bomela na masanga te pona nini yaka na kwiti olala na kwiti ko sambela te eza façon oyo zokena mutu azala sans alcool très bien ozomona net nga so na biso mbula na sali sans alcool on dit matin ozomona sans alcool tant ebele tant on ko commander na colis na ko comprendre makomi nzambe na bia biloko sa biso pe ko constater ezaki façon ba encadrer biso bien omoni ngala mela cigarette te pona ni papa na biso amela ka cigarette te awala sa biso ke soko meli cigarette ko bela to tuberculose ozomona mais tala bana musuba mela cigarette omona pele musu yana banga na otinda ye na ina bazo ezolanda pe ngalo kona kola kana kubanga tuberculose faire kala kuto benga ngo TBC tuberculose aika okata bongo ke ba maladie wana ebomaka na bangi cigarette bona tuberculose mais sol ndelo na koliboy so ezaki na ngoke na moni cigarette za bien père azate na komela ngona age nanga mais le quoi derrière na kola le logo wana ya TBC tout ça nazo kola groupe ya cigarette ça voilà ndenge za mambo masanga tabazo te ya mutu ba expliquer ko langwa te keba sala boy molimo santo protaka olai na kwiti voilà muso ko sambela monte que simba bien te mais tangu yo moko comprendre makomi ya nzambe en tout cas yebi ke na osala oyo na otika oyo bible moko yebisi biso ke nzamba tsheli onzela mais azo senga yo olanda nzela malamu mais atsheli onzela ya mabe c'est-à-dire nzamba za na système moko azo tika mutu azala
libre na choix na ye selon kondima na ye. C'est une conviction na ote tika. Pasteur, mais est-ce que avant de quand parenthèse il y a tout le monde pasteur mingi lelo quand même ozolo bango ouvertement. Mais mon sous ba que non bon na misu bote to mampida ache mulanga Martina likolo menacé ache légende. Par exemple dans un exemple là c'était mampida to ba pasteur musu ba kenda na ngonde ngwana. Hein? Abachile na faire légende. Mais na messa bache mulanga Martina. Donc et comment qu'il y a une hypocrisie au lieu d'être ouvert qui n'a jamais la légende nanga Franck Stéma pas mon anaye ko ça on le soumeté. Bon, na ina le belo moko. Na o yebso lelo avec tous les risques. Toi na ba religion belé, to tangi ba doctrine, christianisme, islamisme, bouddhisme, ba religion est belé. Mais yebango religion o eza somo na hypocrisie, eza christianisme. OK. O ngala zana kati ya religion. Mais pas no longwate. Oh bon hypocrisie ndeko longolisanga. Ce que j'appelle ce exemple. Na kati ya cette église la Bible Apocalypse. Au moins, on a une église à Philadelphie. Aux aboyés, mais ma belle n'a pas aux aboyés. Église, nous sommes à l'objet, aux amalamou, mais au tiki, moi si, à Salaboy. Et ça, au moutounion, son accord de Christ. Dans la région, sur malamou, n'a pas ça, n'a pas bien. Biso et char de Nabiso, de Benga Kounk, il y a chrétien, ça hypocrisie. Et il y a un niveau d'hypocrisie. Hypocrisie, il y a un enseignement, où il y a un bosso, bateya. Ah ouais? Oh ba banda qui ba tout biso ya bandeli ba bandi déjà et comment il fandi si masolo. Ozo mona na yebso mu loko mo chrétien ana kanda na. Mais so nga peso alléluia zo banga te. Alléluia. Alléluia. Mais na motema ana kanda penda alléluia tango ke. Ozo mona et comment il quoi base même to ko fa imanje mo bongo yo ko lia muninga lete tout ça mais ozo tonga ye yo lati muninga lati te mais ko pesa ye ozo tonga wana ya base na biso muso ya hotel milanga na marambo po abi malwa trop yesu wana yenda zo bundela yesu ba bundela gete yesu aza yesu atikali yesu ato côté donc ko défendre quand même non ko bundela na ko côté là ko défendre ya défendre yesu te. N'habite langage, moi langage musuba lobela ngote tozo défendre Yesu, o défendre Yesu te. O témoigner Yesu. O ki ko témoigner de Yesu, o défendre yete. Aza nzambe na bonzambe nyonso. Soko moni mabele lo lobi ko comprendre ya malamu. Yesu aza ndengwana, soko tiki epengwa na yo. Ogo ya yo moko bangi mamu Yesu asala nga abeta ndenga pona mabete, alinga ndenga oye na yo. Mais pasteur, ce qui est votre évolution sur la Ndiyo Boy, tu as mis tout à fait. Pasteur, le lot, tu as un exemple, moi, tu as un Lelo, admettons, tu as une année électorale dans la RDC. Moussa, tu as une politique à ma bête. Pour tout le monde, candidat, candidat, mais pasteur. Candidat, Mkolo Église, on a un candidat député dans le Kunga, dans le Funa, la circonscription, tu as un combat. Pour na musala nzambe na politique parce que ni balobi ki noto kota pena kuna poto longola babenga ngonini parce que tolo banini science ou bien occultisme voilà comme ko dominer environnement politique na biso ba créer to kota na kati poto to régner au fait pour Christ a régner dans l'assemblée. Bon, question posée est bien mais faut eba la politique et où tu vois politique et où tu kuna tango Satan zalaki Lucifer tout et où tu ndekuna tango akiti babwaki politique et ticalité ozo comprendre akiti na politique na musique mukwana expérience ma musique to koma na musique na politique tango akiti nango awa poko ta la politique il faut ça nini question à poser. Mais ce que babenga bino ministre de Dieu. Un ministre était tola lokola. Lokola ministre. Est-ce que ça nanga balobi boy. Dieu a donné les autres comme prophètes comme. Ça dit toi ba pasteur, toi comme ba pasteur. Ah bon? Vrai pasteur Yesu. Vrai prophète Yesu. Po yo robeta mutule musu prophétie ekepe libanda. Olobi na yenza malola sango za bana mibale mais mutango za na mwana moko mais obete ba possible sous ce que na penza juste
mais mususu wana oke libanda mais mususu ne ko ratende ni yesu to loba ki toza mutu te yesu ndenge nini yesu akopesa prophétie mais yo nde mutu ozogere yango te eyebi bana monoko nani est ce que sonda mabina nga stema aza ndoki exemple mbala mona alobi stema aza ndoki te na bakola azolakisa yango oza na mwa milimo moko ya bien te moi nake nango mpona gere yango ngambi nazogere makambo wana nayebi nde nakopesela yango mpo orecevoir yango bien alors mpona aloba bien politique euti na satana bapapa mabiso kabanda oloba politique elingi eloba kindoki n'est-ce pas soko mwana aza na politique makasi c'est-à-dire politique ya mabe ya mabe c'est-à-dire aza mwana koti na kati ya misala mabe alors eloko ya déjà mabe origine nango eza déjà mabe combien bapasi bakoti kuna kizami nakokaki azoki na 2006 nalobi kaka akendaki akokaki mpo batuni bamatela bato mbongo ya boya Vital Kamerhe azalaki wana alobi na paster oboyi bamakisela bato mbongo aboyaka te mpo na nini kizami na boyi eza mpo amoni soki na ndimi lere mosusu biso badepute atoko baobenda kote na biso alors mpo babenda kote na biso te baozwa eloko te kizami na bima mabe te c'est-à-dire soki okoti na politike na opekisio te kota na yo badanger nango na banini nyonso yo moto oya oyebisa biso ebele so atangilo bakombo ebele bakota kuna esimba nango te ozomona basali me esuka nango bazongi kaka na nini ebele ti donc eza bien te mpona mosala nzambe te eza ya satana makambo nyonso tu wana ya politike aka divise pour mieux régner yango Lucifer asala kuna oyebi Lucifer asala mamoni kuna ya lola napesa exemple nzambe azalaki na 200 anges mais Lucifer aconvainca 175 anges bon 200 anges tokaboli na 4 50 anges etikali ya nzambe aye na 150 politique nini asalaki mpo abanda oganye bango ya divisé pour mieux régner ozomona po lelo pasteur so akomi politicien omona ye moko baobenga ye il faut appeler akende na nini na kuna na palais du peuple église kuna mpe il faut ateya akende ni ozomona eza très important c'est-à-dire apres sa position na ye boma église yaka politique obomi politique kota na église eza kaka simple mais niso mbale ko marcher nzela moko te même pas na oloba te oponga na kozala politique te na mayele na tangi penga sa science sociale ba politique miso na omona français mobulu ozomona député français mobulu mais azana député songa pe na lobi leso wakaza po passer aza zoba mayele te akwa politique te yo kasi politique a des choses ya otangi na oyekoli oui ngala oki po ata na tangi te na yekoli politique na osala ngope basongolo pakala bazali awa ayebani makambo te mais afandi penza yekoli akomobungisa pe bato bayebi toyebi bango te atangi yango wapi atangi te mais atangi yango na kati ya politique akomi meilleur politicien pasteur tatu to évoluer lelo oyo tokoyamba politique ngwana mamba politique tokota siko mamba football parce que tout le monde va passer belé pe basé belé hein sans pour tout créer polémique va passer mon connaissant président de Renaissance tout le monde est pasteur on a biso oyo Amos Mbayo azali président de fédération ya handball et puis nakati ya babenga bana c'est-à-dire nakati gestion pe ya DSMP ya zanakati OK ils aiment beto malam bon nazo expliquer le mot football est un loisir ko lazo pekisa biso nanu na distraction abi mwana nzambe kozala distraite koya na ngai kozala kwa moyibi siko bakuti yo pena bia Renaissance beti potezo ganga yesu akui po lobi bozala distraite bozala pe na kati ya loisir te koya na ngai na koya lokwa moyibi il faut Jésus qui nous luko na stade mais eloko nsto ya loisir mais na stade bizaka kuna pas na kati ya na c'est idée pasteur azana kati ya loisir Bible ezopekisa biso makambo wana koya na ye eza mobulu balobi kaka te akutoka na église akokutola nzela mais oza concentré mais tandis que mosala wana ezomeka bato na distraction oyebi mokuna ndenge ando otelemela masumu mais azokoka esu te poani mpo akoti na kati ya loisir te mikolo akomo prophétiser mingi via une fois te koprophétiser eza problème te bato ebele baosala ya erreur wana prophétie eza base te ke oza na nzambe. Ah bon? Kokwesa mutelo bite ko na nguya. Eza ba biloko satana sakanaka nango. Kuta kwesa ka ibele, satana kwesa msu kate mbala moko.
problème nange zali bale poto ke musika te bale eza mabe mukuna match dimanche il faut bango basambela na poko po banda makamwa banda kalati basambela dimanche na poko renaissance na poko a okende wapi te ya te na tongo na poko na poko ba changer basambela na poko ngana bi église wana bien et comme de culte na tongo pe na poko non so po match pe zo place o comprendre ngo distraction yango wana nzoka ndenge toyebi mukuna banda ko ngako na habilité na bango yeso basambela na poko ba tongo ba note me ya tongo eza catholique biso poko toyebi mission ndenge bandi biso ngala bandi église moko na sima ya oyo nani ya Chimakinda yaki na Selemba au 36 aveni Selemba au 36 toyaki na bango permettre toyebi programme na bango ba ko sambela na poko mais atia na tongo poko poani pona poko akotea na tongo na poko aki kotala match alors match tu peux surtout que plus loin il y a des équipes ba loko ba ennemi mibale ba adversaire na lingala ba ennemi boyete na ba ennemi la français c'est-à-dire ba ennemi te ba adversaire lingala kama pasi ba adversaire bazaka ba adversaire sikoyo yo kozala ngambo ya ba oyo to ngambo ya kuna po passer mondimo pe abeta à côté wana ekoto mais ça semble pas na yo et pas na yo abeta à côté wana bosuka nde tango ba ko poloyer moni bo poli eza na sens pour que le ça peut kanda c'est-à-dire pour dire que bale pour na mosala nzambe bon les points musu mwana pesa muku na pe concerté moi ba twazaka kongola taka mutu mutambongo oya zaboye à l'église à munene ba on juger selon ba biloko wana mwana pesa pe conseil ça mais na pesa kana ba pasteur mususu o ba tikali po ya sa koti o na bazoli nga ba kota eza important bale eza important kotala mais ça façon que le glapé moi pasteur ko zara te ko li ara na église mais est-ce que yebi que bale na biso na Congo mato kita faut simba kisi na yebi te so nazo kosa te bango va bana match basambela nano te na lobi boye ngazo lo bana ko sambela po ko sambela musu pe ya kisi ezati o sambela kana yo mais ya kisi mais na lobi boye bale eza kisi pona nini bitumba wana ya spiritualité wana eza spiritualité ya bible te eza ba molili mukuna okende te mais otiknda nini de recherche babenga comité de recherche il faut bazala ya nini ya renaissance il faut bazala te ata ya tia bango te bango ba komita na ndenge na bango ami komisa comité de recherche ya renaissance siko yo sambeli comité de recherche ba koti tango gagner nani a gagner nzambe to comité de recherche soki bo poli nzambe muta poli to comité de recherche pe o sambela pona ba le point parce que oyebi te soki wa o gagner on se mona soki wana ba gagner soki yo sambela ki boko gagner o moteke esali ba contradiction ba sambela pona ba le te eza loisir ezo beta est-ce que avant bo beta ba jeune bino ya nini oyo o bo beta ko ya nini ya Paris foot bo sambela o tie papier ko zo sambela te po yebi ke ko simba to ko simba te ozo mona mukwana na moni bato ba beta kiao mo ye kata papier na yo soki a police qui pense poli voilà siko soki o sambela ki papier siko bo poli o lo bani nzamba kosi yo la réponse à moi là. Parce que tu es vraiment aux angles ça maloba, mais tu as évolué. C'est très clair. Alors, tous ont assis le camp de prophétie. Mais tout le monde est belé, on dit misabiso. Non, pas. Il y a tellement belé. Tous ont le camp de prophétie. Le prophétie, il faut réussir, tout comme il faut échouer. Non. Le lobby bon hein? Le lobby na lobby muta opesa prophétie ndé azo gérer. Azo gérer prophétie. Ndenge nini ndama peshi yo. Na opesa exemple mo. Na église mo moi otanga komoteka na bandala tozo sambela. Mutu molimo je mwana mwasi. Naza po professeur kalizanga naza. Po naza wana po bima il faut bata. Oye baté akoloba yeni. Non. Naza. Ba intercesseur ba yozinga ye faut bimisa prophétie. Libéré pour ba musu ba rappel ndé kaleza yo ba okanga prophétie yango otala tout ça naza ba te ba ya ba libérer prophétie obige tozo moins ba 45 minutes suka la ngo prophétie bima naza ndoki voilà la prophétie to mutayamboli. Tu comprends? Ça dit dans le livre, tu appelles ça la prophétie, tu appelles ça. Mais tu appelles ça un prophète. Nathan, aïe pas David. Prophétie, c'est déjà. Mais à Bandie, Moutoumoko, Azalaki, na Babibole,
mais atiki bibwele na ye alandi mutu moko aki na bibwele be moko David omonde faut ko kanga ye il faut ko kanga ye soto kaye vosa faut ko boma ye eza yo wana nzambe te nata lobi na ye mutango tozolo ba ya masese ndeyo omonde nge natake na prophétie mais même on ndenga masese ozomona mais à gérer yango alobi kuti faut kate kingo ko yana ye mais alobi mutango tozoloba yo soda wana zabe na mwasi moko yo za mokilo Israël ya yo oyi kolingano mwasi ndengo li mais otiki kaka ya wana okeko boma be moko pozwa ye mwasi na ye omonde yake na prophétie yango na ba teke ya ezwaka te na bite na bi mutazo pesa ngonde aza ko gérer yango pe aloba ngona bo lolenge ya malamu ozomona profession ezwaka te ezali nzambe apesi yo des prophéties yo pesi na bonus na yo po bakoma mpe na bonus ekoma mpe bonus otamona ke apesaka mais nkolo apesi oyo alemi so des prophéties Pasteur Lelo, ce qui est vrai, avant de aborder par ma prophétie, très bien. Toujours on a le cambo, oh il y a toujours mon awa, ma rambezo le Québec Kinshasa, awa, je crois que mon aka. Et dernièrement, d'ailleurs, Tomego, Tolandaki, Papa Molera, Yambaki, inspecteur général, inspecteur provincial, il y a vu la Kinshasa, Sylvano Kasongo, tu peux savoir que mon continent sur la police. Alors bi, Misikoyo, alinga banokanga église ya attends des églises, il y a pasteur Mutombo, ministère Amen, na cité Betela Moïse Mbi, pour vous misara bandi milibanda. Ce qui bazo banga nzambete, tango banga nzambete, tango tosi le tête ce ko bangi pe nzambete. Alors, ukolo banini parce que mutoko ba nzamba tindi bandi mebele, mais espace na biso vandi la motivation pa ya Roger Kinkani ko mokie. To fungo la porte, bandi musu bavandi libanda. Yo tant que Moussa Lanzambe décision wana okolo banento mais un peu ko précéder bande décision il y a inspecteur provincial il y a la police na pesi mbote ala mokonzi munene je crois ebi loi ça rappelle ba conseiller juridique tout ça na ina lo baboy moi na tango mobutu banda ko tchab église na bisika mo misika moi na kimbangiso o ba yebi yango kala ezaka place wala isolé ozomona ba opesa catholique ba place monga misika pona nini même na ba Nigeria ezali l'église eza misika na Luanda église a combat za munene mais combat spirituel tunangeza wapi yalo kana kinkoli ah bon ezaka liboso na ojaenda mais place ekomi muke Angola eza pays ya loi moko oyo teke mutalo bano na lobby te oyo moko zoyeba ke na kobimisa bato libanda te Angola eza bongo mais na yosa publicité Angola te ndenge pe RDC il faut comment ezala teke pasteur mukunaka na zel na ya bimisi bato ayeba ke so na bimisi libanda bako kanganga papa ndenge mitukeleka wana camion moko munene koti na kati wana tozwa sangwa nini papa na ngai tozobaka mambo ya bien bible lobi boye nzamba afandi na kati ya liloba na ye pe afandi na kati ya ba promesse na ye promesse neza elobi na kati ya yo mukuna osala mutombo promesse nzambe zani ba amezani bikati est-ce que ba promesse nzambe za ba ami ba tuta bango na mituka mais pour accéder comment ça ne va permettre non mais ba ko sambela ça va permettre accéder koloba nini nzamba ko permettre to ko permettre accéder lobini astimer lobi brusquement yango na accident bon ba bino ofandi libanda papa ndeto sambela biso na kati ya accident ya omoteke nzambe penda tiki biso boye pona nini kolo toza place opesa ki biso po no paiement te biso boye pona nini mais accident biso libanda to banzambo tiki biso boye pona nini par ya yo moto ezali par pe nzambe za mon frère. Est-ce qu'il faut que le colonel Kassongo, général Kassongo, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas le pasteur Mutombo que Libando na obimisa oyo lelo na rotuba tout abattoir c'est tout un problème. Mais nous avons pas ça bateau. Nous avons battu bateau ba comme belé. Tu bien na bateau l'église. Bon na ina lo babo na zongi na idée nanga. Gouvernement zoa ndenge ba no salma ko pesa ba don. Église ce que munene ba pesa don moko na terrain moko boy babi ndenge témoin de Jéhovah za na terrain na e kuna na passa bozo place oyo to pesi bino 6 mois 3 mois ou bien 6 mois bozo organiser bolongwa awa mais le temps que bolongwa awa moni batu libanda boko matana 20 kilt c'est-à-dire qui tu es sili mu kiti monsieur bandi
kitu esili kitu mosusu ebandi mais bozalaka na kati mpo na baame wana ame moko soki ebungi eza epa nzambe nini bosoki so batuti mutu moko église wana ekosambela batuti bina mutu na nzela batuti frère wana bino kuna na kati bokontinue kosambela osobango teke ide wana pesi eza nguma mbute ya polémique te a raisonner ka parents je crois ça papa ayebi même si ba ne basambela kuna même les pas ya nani Moïse Mbi nzamba otinda batu mais il faut pesa no pe place nzamba pesa ka soka pesi yo mission faut pesa na provision soka pesi yo biloko faut pesa muno wa Goliath bongo yo ba pesi yo batu ebele ya pesi yo place te to za pina batu mon frère nzamba biki nazo tinda batu wana il faut batu nanga baza na place libanda na babilanga. Tout ça sérieux envers nous-mêmes. Est-ce que Nzambe a voulu permettre biso tout ça mais na bilanga mabete mais ba ko tout abiso. Plus ils ont un risque. C'est-à-dire je crois mon konzambo ka zuka décision pour na ko protéger bat. Ko protéger. Ba décision wana, ils ont ba décision bela parc à église té. Ba décision c'est même baba. Ba décision bela terrain ba. Mulili ba. Ba fleur ba to bomba mi bar ka église te même ba bar faut balandela ma monsieur samba na mboka na biso mon frère au ba pays mususu ti okufa di solango ko yoka te omoni ngamba la mo esanga pasi mutu mama na somba ba Molière biloko esa maka oteka biso na Luanda mais ngala ba no tala ngote soni so fani na ngole boy botala mutu oyo akangami na courant manini boye chiko tipa ngazo tunwa nous Congo ainsi na Congo ezaka boye bato akangama na courant au moins ikomi ko na soni kitoko lo babina ba frère botika oteka ba céder na bino ezo samboka na biso soni makambo ebele ezali ezaka église te oyo wana tolobeli mais eza mingi oyo faut ba toucher yango eza dignité attendez lobi na moni mama moko azobelela na mégaphone yoka bo bana mike tozo pesa cours ndenge nini okoma ba règle na yo na nini na bité songa point na yo ba na yo na venir bo landa ndenge nini po botate tunanga latini chapeau impela na elamba impela ezala kwa muta pesa cours ya gouvernement na Angola alati PPRD nani na PPRD tala niveau oui mais les kilinga alati chapeau ya impela il y a impela ya noir rouge noir même ambazolo ba ya gouvernement congolais confusion voilà la confusion c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie comportementale parce que tati tu dois évoluer la biso moto gagner moi tatu que ni mambango na bastige voilà moko ya bino ba rimer moko tambola qui a vraiment une grande polémique quand qui ba réseaux sociaux kala mingi te arrestation ya moko ya bino pasteur Baraka Mugisho na Brazzaville le kamboka ba prophétie oyo bon photo big sa mutu mais mutu ngo ndire ko abikité hein ndenge non ça dit que mutu liboma mais abikité et ça dit que non bon ko les agi mo belé ba tie maboko bakangiye menang na Brazzaville mais moko ya biso a wazana église munene na limité kuna réaction ko za nini likambo ala na prison na Brazzaville bon ngai wana eza ba comportement otombola micro eza comportement mutu na ko kota na mozindo te eza comportement ya mutu oyo asali po eza biblique te koloba na mutu akozali boma eza biblique eza te bible mutu ekomi yango te eza foi na ye. Alors foi wana et c'est démontré pour balobaki na biso na Bible soko la kingai kondimanga na la soko ndimana misala atie kondima moko ezangi misala ezanga misala ndeni pasteur te muta telemite muta liboma ti ça dit misala ngo toyeba bino kana misala misala ngo ngoza muta liboma abiki siko abiki te nazomona penanga pona mekoloba na pasteur wana nazana ba réserve pon ye muta yebi mambo asali wana mais en soi ezaka soni Solanine. Afingisika kombo na ye na église na ye kombo nzambe te. Po nzambe mukolo mota yebisa mutaliboma okobika obika te. Okobika. Ngabo esomi na zawa na bina mutaliboma. Ngazo ozo telema. Ah. Kola lobi nanga mutaliboma. Ozo telema. Bongo siko telemite. C'est kola loba yonde. E fingisa mikolo te somi mutaliboma telemite. Ngane mna oki soni na famille na ngai.
bilo musezaka ya nzambe te ya soni ya yo sopoza na bana mwendi na bana soni po na école ba retourna papa na bino atemisa muta liboma te ya soni bana ba kokima na ba classe tout ça ya mama nzambe to ya mama nzambe te tango pembeni. Tout le monde qui est la souka, pasteur Tati, parce que le temps, aux gens m'ont belé à Costa, là, mesdames et messieurs, c'est le pasteur Tati Francisco. Ah, il y a un peu de salut à l'Arabie Saoudite, il y a Kinshasa, l'Arabie Saoudite, bien. Tout à ce qu'on a domaine la musique. Dernièrement, on a invité Bato Belé, Amérique, le pasteur Tati. On peut par exemple belé à un musicien. Mais mon copain est un musicien, comme déjà Moussa Lanza et Mounana, dans le combo il y a JF Ifongue, qui est ancien quartier latin. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur. Okay. Mais Lélo, il y a un prophétie, il y a comme hôtel, il y a un musicien. Musicien aussi, il y a déjà musicien, il faut que je me colo, il fallait pour benda bika. Fallait pour pas n'azawana, azana misala mabe, il faut bon wana sur bon wana kufa. Ba professeur bandengo wana gomo na ndenga. Ya muta kufa. Bon, na habité professeur ngelo bandengo. Je crois que devant mon salaire d'Ambazawana, professeur Lobibo. Makambu oyo makoya. Et que le mana 3 ans. Et qu'on kipe makambu makoya, et si elle est cas, et zo salama, et ko salama, na 3 ans. Bakangi ondoki. Sikoyo, to zalaka ndoki, to ko zalandoki. C'est très important. 3 ans. Na to bango 3 ans. Mais mutu alobaka mutu, professeur Zandoki. En tout cas, yenda yebi parce que nzambe mtalobeli. Ke mutu wana azandoki. Ozomona? Pe sorcellerie ndenge tozo expliquer na Congo, ezandenge te ba sorcellerie to yebi. Ah bon? Mais oui, sorcellerie est vaste papa. Est-ce que yebi ke mutu so za la sorcellerie ka bitumba? Azaka ndoki me ya betaka bato. Ya mbulilité, ya ba kofi ko kao tout ça mais anendoki. Bamusu baba ndoki kaka na ba réponse. C'est-à-dire ceux qui famille bi ke ba répondre mutu ba bengi na téléphone. Yaka mutu moko wazo finga biso yaka. Ba zele penza ezaki ndoki. Malia kana mutu te. Et même pas. So pas fingi na ebonga za à l'aise. Akomela pe gazoza na ina suka ke na ye. Ba bito benga yoka po bo futele pe transporter. A futi transporter aller retour ayeka ko finga mutu. Aki ya sorcellerie. Parce que autant on a mutaza sorcier, faut y ça y est, on a sorcier na likambu boye. Ezo senga délivrance. Est-ce que fali so bisi azando ki akoboye? Mais loba na ngaki ndoki yango ezana nini? Nzamba lobi na yo nini? Po ozandoki, otiki mutaza ndoki. Est-ce que remède des awana? Soki nzamba zo pesa likambu za po lingi ya bikisa. Mon frère, ce qui nous a dit, frère Stemai, que vous avez un problème spirituel. Pour un problème spirituel, c'est et si là. Mais ce qui est comme le roi, bel local na biso batu frère Stemai, vous avez un problème spirituel, pe na kikio. On lui passe to solo tête au so amuko mususu. Bible le biso moni mutu na mabe. Toza na kati ya libulu. Otiki ya kufi. Nzamba kotuna yo. Makila na ye na mutu na yo po apesa kionde oya ko kangola ye. C'est ça Bible. Yango wana Bible, yango wana Bible. Ye ifongi. Ya zanga kindo, kindela za wana. Tiya simba kisite na quartier latin. Papa. Simba kisi to simba kisi te. Nga na fani na débat ba musicien, mukolo monte débat ba yebisanga simba kisi. Ngaba kisi. Nando lingango te. Asimba na kisi te. Mutu moko pete asimba kisi akozwa micro bo mégaphone na simba kisi. To faline ba benge ndoki bongo azwi micro, je il faut nga na raison na ndoki. To lobika ye il faut nga uti na musique. Ma comme madame Moussa Nzambe. Auti na musique. Ya oya sala kiwana. Akomi ce que Moussa Nzambe ayemba le sous-tête. Ayemba sote. Akomo yemba. Amaka hotel. Voilà. Est-ce que yeta mazaki kuna ba lobaka ndengo na nde ayobisi fali pasteur ni na benga je fonge olandoki mutu nini? Ndoki te bi bakisi. Kasi ndoki ti bakisi yango na yango kindoki. Kindoki bonganga tout ça ya kindoki. Biso ta tozokola. To ando yeba te zebola bando lekela biso wat. Baki na batimansi bazobina kabito Holanda bango na bangola mais to yebaki teke ezaki kindoki. C'était la sorcellerie. Preuve en un na biso tala batu mingi babotami na ba mama ba zebola lelo ba prophète
na yebite solo na zoba sala calcul wana bilo monsieur eza nango ya bo famille mais a transposer yango ekomi ya nzambe ozomona c'est très important il faut yeba pe il faut tala na ba prophète mingi zwango soka la mongo te biloko na oloba lobi na très important mokongo soka mongo te seka mokongo esozonananga mpo yoka muluba prophète baza ya kotanga baluba baka badocteur bapaster baapôtre mo bagrade na bango toyebi mambo nzambe ndenge ezalaka nzambe epasaka mpe na bikolo te ayebi bikolo te mais soki baprophète mingi oka mokongo mpo ya nini bakongo deja banda kala bazalaka na biloko wana ya bambikudi banini ozomona tozoloba kaka te baprophète nyonso ba bakongo te majorité na bandeli bakongo majorité bangala bamongo banyani oyo bakiri ya côté bazeboyaka makasi wana babiloko wana eza kote wana mais pasteur ndima peke na musique kisi eza nda asali musique ti yango natuni question naoloba makambo lokola moto nayebi ezaka na musique te eloko nyonso ezaka na succès il faut s'attendre que kisi eza parce que moto apesaka moto ebele eza nzambe moto apesaka so ebele eza satana c'est-à-dire soki oza nzambe te obligé faut ça de l'autre côté mais obligé okozala place nini moto aza katikati aza te musicien asambela bokomona mpe ndenge abanda okende bokomona musicien asambelaka te bokomona ata nzembo azoyemba hors gamme ata hors gamme kuta osalimeke oyo eza hors gamme ayebi ata koyemba te me bato eloko wana ezobeta na boite so batiango te mosati bino bato bayokaka miziki oyo oreille na bango ekufa to esala nini mais oyo azali kosalela na ndenge bosolo faut respecter banorme ya miziki mpo amata soki arespecte ntango mata te il faut yemba bien na studio asala mastering ya bien cd na ye akota na bapromotion il faut aleka na batv akende na banini asala bavoyage na bafacebook akobundana po ayebana mais mosusu aza kaka plakatan bien danger omoni kutu na mutu na ye porte parole na ye ozosanti bina tintin ayebi oloba te porte parole ya moto aza tintin mais okomona esalika bomona eloko bimaki boyoka yango mpa kati na ye baopesa koyo ata 2 minutes bato eloko wana mais moto azoyemba musique ya bien porte parole olata veste azoloba français notre président tout ça bato oyo eza eloko nini oyo ozomona c'est-à-dire musique ntango ozokota yango il faut zala tendance moko tendance ya nzambe to tendance ya nini mais oyo asimbi mokili oyo ezali diabolo mokili oyo ekozingama lokola tapi eza ya biso te nkola alobi na biso bobeta tolo te mpona mokili oyo ebelebele botala lola nakopesa bino kaka ya kolia na kolata ekoki oyo nkola ayebisaki nga naza salite te papa so na ye voyage awa nasengasenga nabongisi mwa mbongo na nga ofuta mwa flat ya kolala est-ce que nazo kosala ya odela naza na juste c'est sa vie ya kolia kaka na komela mais soki omoni motu azosala makambo akomi na odela fo tuna nanu ata nzambe atomboli ye bo nzambe ayosa te bobanga te mpo nzambe atelefonaka mpe Jérémie 33 te na numéro de téléphone te bobanga te wana mwana nga na tomboli bokoma bizaki bazanza parce que baba l'or et l'argent lui appartient l'or et l'argent oze nzambe za biso l'or et l'argent ngi bani bomengo nyonso mokili oze nzambe nyonso te nyonso eza koya na lipamboli ya nzambe faut bakisa bongo mais oyo eza koya c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin mais oyo bato wana bokosentir que chagrin eza nzambe apambolaka mon frère nzambe atombolaka mokoyebaka oyo nzambe atomboli na bamisicien chrétien tozomona te osati mitaki oyo satana témoignage nanu ya mabe témoignage d'abord ya mabe bible lobi balongaki na cause ani à cause de leur témoignage mais ozomona mpe moto azobeta musique mpe témoignage mpe ya bien na aza nzambe te azala témoignage super bien te ya quand même ya mwa bien jérusalem esika botami na esika akoli bazotémoigne na kote afandaka bazotémoigne
bozo mona pe ko tombola na ye malem mais na matombola ka devagar ben ndeto bana portugais malem ozo tombwana mais ka ko lala ki boy po yo nzamba zaka ya yo mbala moko stemai yaka noki émission 100 kilobi batinde nga mbongo moko lukina nga 4 ndako mona bandal na émission mo ka émission 100 kilobi na YouTube abenginga to lobi te nzamba saka biloko ya tout mais to ko tester yango ba test ezebele to ko ndima ka fois ma mostuti nzamba ibini nga sala atombola to ko mina suka pasteur tout ce que c'est dans le domaine en fait na musique betaka musique chrétienne mais lelo pasteur tati au monde appelle que toujours remarqué on dirait musique en nzambe bazo sa musique mais dès to yebela pena papa na biso de ningonde lelo penza ba star na musique chrétienne ba so mingete ko ba raison ko za nini ngako na moi ba star ba komi ebele ba ebele ndenge biso ezalaka na lelo ba star ba komi ebele mais lelo baza ko compter au bout de na ko tangelo ba kombo na ko tangelo nti en tout cas lelo baro pasteur Moïse Mbi a checké likolo mutu na longo yango te OK toye pasteur Moïse Mbi toye ba frère Mike Alambai bango baza toujours ba jeune ba ça musala bien toye qui encore Henri papa Moula Jacques toye comme une pasteur musique penza tozomona solo bon c'est papa ba album mais pasteur frère Mike Alambai mis album ma tout monde yango pene le kaboye nana le imbuma ya frère Patrice le kaboye album ezo leka loko la mai mais à l'époque papa na biso Matou Samuel a bêté loko vraiment au moins tam 53 ans bon va non c'est dire na CP na comprendre qu'on a comprendre ce que question bien boso na comprendre qui c'est-à-dire kala bazaki belende ngolobi oui et album ben ben so abimisi en franchement au sein de tout le monde wana lobi a sol mais aujourd'hui oui belo ezalaki message na nzembo lelo ba message et komi ya ba blague c'est-à-dire non, vous avez 20 titres, non, vous avez 10 titres. Il faut qu'à 10 titres, il faut 20 titres. Il faut qu'à 5 titres, 50, non. Mais ça va message moko à tes 5 titres. À tes 4 titres. Mais message moko na nzembo wana moto yoka message na nzembo moko na moko. Au moins et comme inde moko na musique ya mokili. Au moins na musique ya mokili wana de mokinde to lo baga. Pour musique ya onza ka ya mokili. Musique moko. Ka moko na biso wana ka moko. La battu à côté de l'autre rive. Battu à l'autre rive, wana. À cause pireka na denjembo, oka yemo na studio, njembo mi balé. Ah, yango na ndeko cartonné. Mais oui, ti mususu poka ka bwa mabanga, banani tout ça. Ndenge mo pe nzambe komi. Moni ninyo yo si jo nazo pesa o mon njembo na senti. Po biso pe na studio to santa. Sozo manzembo nozo sentir ndengo ezo kende po yo nzo sa eloko eloko na obeto yo ekosala soko moni eloko wana ezaka mibale obeta ko belenze betaka mibale soko moni ke eloko ngo zo sentir ezaka misato betaka misato mais ko mona beti banzembo ebele mais na kata banzembo na moko s'inspire ki na nzembo ka moko oya mona ki ke tout ça tango ka ke koleka album elali mais tala nzembo adeningoni natiki bomoi nanga nyonso et puis album wana okoyoka banzembo stu ezaka ka bien maintenant na leimbuma papa ngana kwa kango na voiture va bien leimbuma nana leimbuma ya frère Patrice siko aloba ina aliaki mbuma po sujet eza thème moko nana lembuma mais aloba siko na lembuma kasi bata mutili masumu mbuma eza masumu omona elo ezo buma biso mutazo bosa na nzembo ezali intro développement na conclusion na pesa ke bino na ipso ko liambuma na koyoka te osomona moni temi kaka moni bebilo mususu ka ndengo komi temi kaka obaise mutu na koyoka eloko na yo oyeba temi pe ya kitoko biso na nzambe malamu tono ki église ndeni boye na tongo basi ba communauté ya na nini po kale na tableau mutu ya Jean Baptiste na plateau na kimi lelo ba okati eza somo lelo musée poto akobenga musée bwa koteya seki akolobela kaka mutu moko boye moni te to kima nzoka temi kaka na pesa ko exemple tala nzembo lokola eredi libala o libala tuna ntango ya nzembo nzambe nzambe oh si je wa message wala banene baleti na suka na pichu mwanda ndenga yembaka na wani kokali te po pichu mwanda ka moraliste mais nzembo pichu mwanda ya bible
abanaka lisese moko ya koko moko azalaki boye suka nango abimisi eteyaka bato te neti deuxième regard eza liteya te libala oyo libala tuna ntango bandango na ebandeli ntina suka bafingi nani expliquer libala te mais beta na église te mais nazo expliquer eloko yango nalobaka yango oyo ezobeta na église te mpo redi moto ayembi nzila velela oyo ya bana na ebandeli ntina suka nzembo ya nzambe te mais betaka na église te mpo kester motu ayembi biloko atoli te na yango yo kobeta na église nazo expliquer yo botana yebi libala o libala tuna ntango moto ayebi nga aloba ta mpasi azoyemba te mais nayembi yango te est ce que alobi mabe libala liba tuna ntango mwasi mosu azali ya kobala te akolukeli baproblème na famille okanga bandima loba yango ya paster mais eza nzembo nga na yo kaka okasi ata nzembo ya nzambe so biso oyoka nga na yoka nzembo so ya nzambe même pas obandi yango kaka boye epa na bilongola na musicien nga azoka miziki te mpo eza nzembo ya nzambe nga azoka musique fo nayoka mpe na se retourne teme wana ya azobeta na kati osomona ntango azobeta yango nayoki ekomema nga mpe mais yo obandi oyebisanga nzembo moko boye nakosala nyonso na nko okobika na nko d'abord eza na tendance ya mabe ya nko kikinoiserie nko na église c'est pas bien luka langage mosusu osomona mais esala yango succès batia mpe motu moso abi tokobika na nko motu mpe atie eza nango bien te mais est ce que balangage wana na nko batusa pesala balangage mosusu mpe tokotia wana na place ya nko te napesa ko exemple awa te balangage mosusu moto azoloba eza proprement te na bana nzambe ya abimisi nani alembuma nani papa Patrice bongo wazeko adamu mbe mitemi te eza temi moko adamu na eve adamu na toza bandeko kutu message na ye na botalela nga likambo naza na nga nini tout ça eza mpe teme musique nyonso ya nzambe boyokaka wana kozala ka habitude te longola eloko oyo nga nayoka musique bongo te nakoyoka musique na nzambe na musique wana tozoloba wana nyonso ya bado wana nakoyoka yango o mosu nakoyoka mais sort nono gege oyoka nao nayebisa oyo ezalaki gege yo oyoka yango te moko nazo explique yango clair ge eza jeu jésus eza jus est ce que rapport nini eza na jésus na gege eza na rapport nga nayokaka gege ya lobi ayembaki jésus sikoyo eza studio moto esalakisaki ye erreur ozo comprendre ebimisi yango gege mais baloba te ye ayembi gege te yayembi jésus mais ebima na studio na audible ndenge balobaka na voix boye moto azoyoka audition gege sikoyo il faut apporter plainte na moto asaki nini azwaki prise de son tout ça abebisela ye masolo soki tolimbisa ye mpo na bisaki bana kini batiaka nyonso na se bamoki aa na ye kaka motu totiala biso na se na gege na ye biso toyebi te ozomona mais eyokana gege c'est clair mais ye ayemba gege te atémoigne yango partout nayemba jésus babandela yango su na intere awa nzembo wana na concert ta bagangi o non ye agangi jésus bato bazokisala nini akasi mpo bato bazokisika oyo bayokaki gege ye agangi jésus akorrige bango nga naloba na nga jésus biso okomprendre na nyonso wana okomprendre nini taki mosala nzambe na comprendre que ayembaki ne gege mais c'est clair nazoloba clair je suis sérieux envers moi-même na comprendre que ayemba ne gege mais ye alobaki ayembi na ye jésus gege sikoyo na recherche spirituelle otrouva conclusion nini na kati ya gege wana en tout cas gege wana ninga okota te namona bazona baproblème na aza camarade na ngai journaliste nani Roger Baka ntango tobanda oyemba na ma campagne ye mpe abandaki komeka mpe koyemba abanosala na ye batéâtre ya banigeria mais toyebaki na ye personnellement na notale na ndako na ye awa na zone ya Kinshasa tosoli na ye otinanga mpe biloko na whatsapp na mpe na numero na ye namoi bamemaka ye video kongo eza mboka moko ya bien te okoya na makambo no boye obandi kolobaloba balandeli yo bayebanaka na bacolonel na bagénéral tout ça eza bien te mais nakoloba te nabangi na nga mpe ye te nabangi na nga mpe te okade ya na lobo ekoki ke gege wana nayebi ye te na nde banda koexplike yango kaka demo moko boye nayebi yango mpe te Roger Baka moto
expliquer yango bien na tuna ke même na ndako pa na ye biloko wana ozoloba nous na ba précision nango alobi tati na zo yo naza na ba précision ke bayembaki pe mutu atake po nani wazaki na musique ya mokili nani la vignorance tete nani Dakumuda la vignorance Dakumuda comme pasteur pasteur Christian Kimbokusu OK yepe a de kortika kango eza gege mais sikoyo gege wana pour na biso bana nzambe esa biso le côté mais message en nzembe wana papa ya mutuya omoni message wana so naza na oka nzembe wana na yokaka neti na mata ozo comprendre abetango artistiquement kitoko message kitoko Nka gege mutebomi tenga ko to gege na biso ayembaki gege mais problème ngeza nini to juger mutu te na ba gege wana gege za wana za ye yo teleka message omoni message wana fignole pe album wana na ebite ba album ba bimisa mais po ba koka album wana lelo te so déjà boîte de nuit reconnaître album keba ba obeto déjà ba boîte ah et ça ma tu bazaka kuna ba yebi musique mais soki ba ndimi yango ba tiango pe ba gangi onote ba somsi gege c'est que danger. Ouais, Pasteur Tati, vraiment c'était un vrai régal de t'avoir sur ce plateau. Alors, Oza Moussa Lanzambe, pasteur, tu vois, état civil, non? État civil, Angaï, Otoromana, billet, solo bi marié, les amis au bala, tout ça. Mais on est Toromana, billet solitaire, c'est-à-dire, état civil, le barani célibataire. Mais état civil, tu vois, tu blagues, so état civil, et il y a na l'état l'état, bon sali ba makambo. Ndenga na sala ki kala. Comme nous sommes bêta mariés, bazela mbongo mo. Moni, ba mo to mona ki na YouTube, marié, o pesa nani, Hollandi, na za bila célibataire. Ouais, célibataire. Voilà. Ti lelo po ani pasteur. Non, na mi que expliquer na moi si. Na expliquer sur. Ah mais on ne comment na niveau. Na état civilité. Et pour na nini pasteur ti lelo. Mais na na expliquer. Et là, la vérité, on a des c'est-à-dire, na sala ba étape, mais à état civil, na l'état. Biso kuna Angola, ko leka na l'état, ils ont des konaote. Tobenga kuna nino yo conservateur. Moni baye bayo. Au moins ba te belé même na document moi célibataire mais azana moi ça sali coutumier asali nini religieux lopango mais nanu asali nini mais en quelque sorte il y a awa Congo. Donc, pasteur, tu vas au salon mariage, il y a tout fan. Non, il y a tout fan déjà au PC l'OT. Il y a PC dans la famille. Oh, nous famille y bingaï. Mais l'église Nzambe dans l'état na ba yebi. Ça expliquer le mot, c'est très important. Mariage ezali coutumier. Mariage ezali civilité. Civil les aider bino na l'état. Mais coutumier des mariage. Donc religieux peut nous ça là. Yo tuninga na français état civil. On comprend? On se comprend état civil. Tant que tout le état civil est français, ça dit dans la loi, il y a bio. Mais nga naza mariage coutumier, naza marié coutumier. OK. Mais nazali marié civilement. Très bien. Moi dans l'état civil, nga marié exact. Ah d'accord. La vie des Français c'est bon, tu comprends. Ça dit naza na moi si, surtout quand on a français, je suis marié. Mais ce que ma phrase je vais pas il faut peser. Tant que je suis marié, qui veut dire les canabis tape, nyonso. Si on a toutes les questions de pasteur, c'est parce que tout le monde a constaté, hein. Les lots, c'est tout bien en Afrique, hein. Bah pasteur, on dirait boza, boza stabilité na basi. Na kota ngapeko moi c'est mabe. Oui. Maman a loba qui kuna na zani. Yango c'est tout makamo. Tu vois, c'est-à-dire sœur Fallon. Ah, maman Fallon. On appelle de quoi son nom. Ma pasteur Fallon, hein. Maman pasteur. T'es ma pasteur, t'es sœur. Ma pasteur azalaka te biloko na bozo saka mabe. Oh pasteur. Oh tala botika ka biloko. Tout comme couple pastoral. Non, nazo bana yo boyo couple ya pastoralité. Na ba français ngo ba tozo ba français te. Couple ko za pastoral ndenge. Soki kaka maman pasteur sala pe a pe pasteur dans l'église, maman pasteur pas pasteur dans l'église. Ba za ba couple pastoral. Ba on se balé ba pasteur. Français ngo yango na te. Hein? Mais tant que moi, si mon père pasteur, maman a commis couple pastoral. Il y a un moment maman pasteur wana, bazo tchaka ba chiufundu na l'église. Mais oui, pour grade bozo pesaye, za e coquille na été.
Mais baza mutu moko na pasteur na ye. Baza mutu moko na misu ya nzambe bakomi na mariage 1. Mais na misu ya nzambe na ministère nzambe azomona mobali. So ba beta pasteur ba beti bina mama. So nzambe ngala ke la pasteur ala ke na mama sen. Bible lobini. Mino elenga inga. Ya umtiko yoka ngai. Bongo elenga inga ite. Do bakoshira makiti likolo te na nga. Pona nini biloko wana nde ezo saba makambo. Bon, na peso exemple. Ba otaki ti liboso. Landa ba église yango. Na peso ba mbula te. Suka nango pona balongola ya kicha. So ba swali na ndako. Kiti elongwaka. Elongwaka ko. Ndayoka bina passer bolongola kichi wana. Bolongola afana suli boso te. Azo mankenga mingi. Kichi twa protocole longola. Mais ce que vous avez constaté pasteur quoi ndenge beso bandeko bele ba otala biso awa eza question bandeko ba tinda na tuna yo ba couple pastoral bon yo lingi bongo te na tuna quand même ndenge wana ba pasteur bazo vanda les sous mingi na basi na bango te ko changer pamba likambango ko zala nini na oyemba nzembo toyemba l'amour de Dieu sur la terre toyemba on alléluia musique les écoles et orchestre bana bandal kaka ezaka to banango na missionnaire je crois président ne pas comme pasteur Robert Lukilongo. OK. Tondoi manzembo à l'amour de Dieu sur la terre suka lango tolo babu. Tala. Pona nini pasteur soki ministère za moke abe na mwasi moko. Tango ministère ko ya monene akomi ko bongolo ko bilongi. Oh l'Éternel Dieu m'a montré dans l'assemblée une sœur en robe rayée. To boka ndenge wana. On se comprend? Oui. To boka ngo lelo te. Kala. To boka ngo kala na banenini. Si je ne me trompe pas, 88. Wow. Nazoye bala 88, tozo luwaka instrument ya takinga. Ezaka na limité. Ozomona, to yemba nzembo l'amour de Dieu sur la terre, to boaki na suka pona nini mosali na nzambe so ministère za moke abe na mwasi moko. Tango ministère ko ya monene akomi ko bongolo ko bilongi. Oh l'Éternel Dieu m'a montré dans l'ensemble une sœur en robe rayée. To loba yango. C'est na opeso réponse. Omoni makambu ya ba pasteur ya ko changer ba nini ezali satana ba pasteur wana pe ba comprendre que to kota na jeu ya diable libala na mokili zo simba na moti mais biso nde église fallait to démontrer que l'église libala ezala na kati église pe libala mo simba nango exact. Pasteur les autres a pas problème ni au moins tant to linga basi sika au moins fait tamusu na façon yoza na façon pas na ba minute wana tango comment changer ba standing moi matin mais comme obima moi te moi nini mbongo voiture moi si peut faire a remonter à kenda rapé parce que qui peut moi si na ba ndenge na ye basi musu ba na bango ba arabi. Ne changez pas. Ne changez pas. Il est le même hier aujourd'hui. Ça dit, ozo bunda na yepe ya mata. Mais aussi mbate. Ako matate. Si ko yo pasteur, il faut comprendre que na bolingo, il y a le haut, il y a le bas. Il faut bunda na mwasi na yo o mate standing. Pour affronter si ko ba ma pasteur et ba nani. Ba sœur église mususu. L'église no lem sozanga muta voiture, fille mora voiture azakate. Il y a Tentir, Mikili, tout ça, Dubaï, bah comme Oya, bah la peine à Mobali. Ça la preuve, il y a qui beau pasteur na yo. Papa, tiens na caméra tout doit na me expliquer bah. Faire face, il y a qui beau pasteur na yo. Mona moi si wana ndenge azalaki, ndenge mwana o monelem so uta na imboka. Tamso uta na yeba commune impossible. Oyeba kiye po ezaki vie mema ki bongo lelo bokomi na ye yo ministère etombwani ozaka mama pasteur to bana na église ba bango so babandaka bongo na nyoko mina mwasi na ngai wana po batu ba ya po mama pasteur pe bakasomwa na relation publique mobai na ngai nzamba salela kana ya zo témoina bazo yaka pas lelo batu akomi bele mama pasteur moi lo ba susu ezate okomi na ba intercesseur ba nani ba mo selo ba publicité ko le ba TV. Tant que tu vas comme belé l'église, au motala, au satana oyo, à un niveau n'angate, selon yo. Alors français bien te. Français mon boulot, français a bien te. Au moins ceux qui me fille me soient pas nos oyambaye, fille wana digital ya français,
kolobate soit moi si a commis sur un niveau trop bas. Maintenant on expliquer boy. Avant là le pasteur wa. Libala et comme il passe. Namo kilina biso. Pona ni libala passe. Parce que ba papa na biso na ba maman na biso, ba fana ba 20 ans, 30 ans yango. Maladie esto ya mama estomac. Papa ba no bien estomac te. Ba na ba bien estomac. Ba mama. Po anini ba no kanga motema. Mobali na ye azo sala boye ka na ndako. Oyoka zona nga maya malito ndo yebate. Na mela ozi ba glace atie boye, mama ozi ba glace atie. Po mobali mais moya loba ezate dessin animé. Mais le dessin animé comment ça? Quand la dessin animé avec Charlotte, il va non le battre. Parce que le dessin animé comment on le bat. Moi si à comme appel ko soit ba autorité na à reconnaître que na moto. Mundela bundana bundani ndeli ni Afrique. Basi ba ça ba 20 à 30 ans biso akaka 3 mois libale sili 4 mois. Il faut injecter les bango molimo wana ya kokabula bango boakeli biso émancipation de la femme. Ils ont bien travaillé dans le monde pandémonium. Moi si na mobali égal. Nzoka Bible lo biboy. Ba benda ye na mopanzi na biso boko za la égalité. Moko pa leki mutu. Tout ba bi moi ça égal à mobalité lo bité mobala leki moi. Attention. Pota eza moké. Moko nzamba permettre de sur le mariage de expliquer. Na moi si na mobali muta leki mutu na esprit. Na anticorps na banine. Eh bien moi si. Qui veut dire tozaka commis complété. Voilà. Alors, le loyo mundela injecté sur émancipation. Émancipation est landi biso et bien ko compliqué sous souper église. Moi ça comme sala, moi ça sur la tente. Comme il peut côté ya, est-ce que tu comprends? Tant biso banda qui wana moi c'est azoté. Moi si azoté. Okoloba nini maman? Et belle intercession. Mais le lot, moi si a commis pe côté. Au moins moi ça télémi a tépé le beau bato akoué. Maman pasteur petit bozana moi ça mbali ba mais on ramena ka mobile te ba sala bango. Maman pasteur pe pembe na ye pas pena na ministère. Oko etufaka ngai. Au moins la bilo on est uta ko etufaka ngai na zo mona soki na loba zo télémela ka ngai. Mona moi so aleki na tango alina ba mama. Ba réunion ba mama zo betaka. Papa na bino niko télémela ngai lingaka etufe ministère na nga. Tout ça ezaba nini. Et pas mibali beauté tout ça azotala display mobulu azoluka pe na ndenge na ye. Au moins lobby pasteur. Mais qu'est-ce qu'il faut ninto ko sala pour faire face bien sûr na eloko wana. En tout cas papa ba bongola ngane tema o basoboya basi wana. Andi makaka kozana mwasi na ye. Ba Kongo balobi kizengi na yo zana ye. Kiboba na yo zala na ye. Osi obalaki. Babalaka bembala moko. Nayebi pasteur akotaka réveil ya kobala basebele. Nayebi moya kotanga kombo ezate. Tanga fantaka idéologie na ye esila batutu. Bakoma kolanda. Tala nanu abala ezaki boy tala nanu abala. Bango nyos boyebi awo. Basali yango. Elongwe sikoyo problème na bino ekomi problème ya bana ya Nzambe. Kombo ya Nzambe zo fingama. Oboye ma pasteur na kindoke bandeni. Bible lobi soki moto azokolala na moto bakomi nini nzoto mokote soki ma pasteur azandoki bon pasteur to na suka pasteur ou eza question otikeli bato bande répondre yo baza ibela à travers le monde ba la biso na bangolais siko vandaka Afrique du Sud partout à travers même les États-Unis na zo rappel pour na yo vraiment nzamba zo ba s'appelle au mot maman oui rapidement maman pasteur tangu yo ibo na ministère mais boyebi dia ki boso baina mobile na yo bo solo na ndenge ya bien yo pozi ya yo ezopema ministère no ezopema soko osala dans l'église wana te boso na pasteur ke ngali ministère na ngai po ya Nzambe na ota ko kanga mote bo solo li ndeni boki obongisa yo pe o c'est pas nous mais bo batela kaka libala parce que eza pasi bana bongo bana ba pasteur tango to boya ka bato bakamone apona bana siko bana ba pasteur wana bozo boyana bana wana ba suka ndenge. Dernier message, pasteur, pour tout ça, bande bateau à travers le monde. Vous l'obani. La paix c'est votre sumbo to balandi, bande ko balandi, ndeto sa émission bo erreur pezaka ebele. Oyo moi monoko betaki libanda bolimbisa na kombo na Yesu
mais ba sujet mingi na traitaka na mon frère nanga Stemai awa malgré tout le belango mingi na remarqué déjà malgré tout que normalement ramanza mingi mezaka pe et sunga pe atusu ya mokili o eza vie sociale c'est-à-dire moi erreur soki eza pe ndenge na biso so na ko na mankaki moi justesse olimbisa ngai mais nazo senga na bana nzambe oyo bazolanda bokangama na yeso yo yebi koyoka te quelque part ezo sala bo koyoka te biyo koyoka bango kote kuna ye koyoka te kokende na yo te telema na yesu na yo soki oza na église wana oza convaincu que église onga na telemi na nzambe pe tozosamela bosolo continuer na koningana na yo te parce que 20e siècle tokoti ndenge vitesse internet ezokende ndenge vitesse ya satana tokomi soko na 4G ezokende tokoma tini ba oui ekokoma remata alors oyo bayeba technologie wana nde ezosala nde mpe mokili ekende mais biso tolanda mokili wa mbangu wana te tokende yango malembe ebele bapasteur biki basimbakisi surtout na bandale na biso awa eza somo defo te eza somo ya kosangana te bakisi mpenza oyo bapasteur ebele bakoti mpo na nini vitesse ya 4 giga mais nzoka oyo atelemi na nzambe na ye ata ozwi te awa nga azobaka te ozwa ata ozwi te me na lola ozwa Maman, on est belé pasteur, vraiment il faut obligé à rechuter parce que la télé c'est le temps. Tout ce que bande comme ça qui peut message avant de la biso boé tam 1 heure du temps avant de passer cette émission. Alors on peut numéro de téléphone et pour expliquer biso ba tout ça retourner ba bag pasteur la ti wana isa likamba bag peut bino ya ko ça batu ou bezaka ya fier to yeba nano après peut numéro de téléphone. Bon bag za nango ya fier za nango pe argenté. Za argenté pour tout le monde on est ba dessin nango bon babilo nango to sombaka osomi no ka pota na musapi ozanga ko sa liaison na ba eloko te pot na pe na livre moko te on a ba dessin nyonso moso na ba dessin tout na mutu na ngayo elobi boye eza o eza nango bag normal ça dit soku na longo la ngango na ozana ngaka na pe na ko simba sans problème eza nango na problème te ça déjà o kisioni eza ko te problème on peut l'ingiter ça so simbi bon na pe kisango bébé eza nango eloko te ça dire toza biso ba nzambe na numéro de téléphone à WhatsApp. Il y a WhatsApp nangai na ça la 089 40 69 942. Maintenant 00243 00243 89 40 60 942. Na WhatsApp 00243 82 47 48 199. Pour Angola. Numéro nangai angolais ali 00244 mais WhatsApp il y a encore celle-là. OK. Les angolais ali 00244 940 087 989. Merci. Na WhatsApp et Facebook nanga eza na oka Tati Yoloma. Na Facebook. Tati Yoloma. Eza kombo ya nga ya mboka. Pasteur, merci beaucoup. On a une invitation à Bisso. Nous rejoindrons le sous prochainement. Vraiment, ça la Bisso bien. Vraiment, merci mesdames et messieurs. Vous avez été nombreux en train de nous suivre, bien sûr, avec le pasteur Tati Yoloma Francisco. C'est comme ça qu'on l'appelle, bien sûr, en Angola. Nous également, nous remercions l'équipe technique qui nous a tenu compagnie, bien sûr. Maël Sadi, Papa Narénédi, qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci également à Thomas Pida, lui qui nous a assisté avec beaucoup de plaisir. Et aussi, nous avons l'honneur de vous dire que nous avons été assistés, bien sûr, par l'artiste musicien, le prince de Molokai, Yazaki Nabiso Awa Elongo Pati Pacheko. Nakoti Sirekou, on doit comprendre que c'est lui, bien sûr, notre artiste. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin et restez branchés derrière sur Afrique Info parce qu'ailleurs, il n'y a rien. Ah, Mbote, rapidement, pasteur. Nga passer par Boga Mabangata. Teo Mabangata Mbote. Mbote Penza Mabangata. Moi, je suis dans cette émission, je suis dans Batu Penda Oyo, je suis Tindele pe na WhatsApp, au Talango pe. Mais je suis Tindeli au Bangala Megana. Ah, d'accord. Na pesi Mbote mingi na bande konangai. Bazana poto Paulin aza basketteuse équipe nationale na biso aza capitaine na pesi Malou Botulu Mbote Belé Herman Boyimbo frère nanga Stani Lukasi qui a Eric Lukasi na pesi Mbote mingi Thomas Pida ndengaki ko assister pour les arapasi aux ça moi mission de konope parce que aya azaki en tout cas na invité penga mo personnellement mon frère Pati Pacheko et l'on a moi sinaye maman Sofani ça dit na pesi Mbote mingi
c'est-à-dire dans le bon, tous les ensemble. Na pesi mbote mingi na bato so balandi surtout na Angola na pesi penza bande ko na ngai o balandaka mission na est-ce que ba bongisa ba téléphone à congolaise OK na congolaise na pesi bande ko na ngai nyonso wana pasta to landaki yo pasta mbote mingi kotanga kombo na mabepo obosa na kombo ya mutu mususu nzambe akanisela pe mingi o ba yebi ngai nande ko na ngo Allemagne soka ko landa ngo na bungisa numéro na yo. Tu as first man à tu mega ko lukape numéro na first man soko za susu tindanga numéro no pona za ki na baleki na yo to solo laki. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci beaucoup également monsieur le président Spero Sole, merci pour le soutien. Maman Gisèle Matota, je pense également à vous, pourquoi pas aussi à Mère Siko, la première dame de Lausanne, Moté Mavego Belisha, grand prêtre, pourquoi pas aussi mon vieux Jojongonda Imen, la terre avantageuse, mon sponsor légal Noël Okito Black des dons. Hein, les jeunes à London, merci beaucoup pour tout. Et merci également à celui qu'on appelle bien sûr mon vieux Gauthier Mascotte, le boss idéal. À travers le monde, je pense également à vous. Et puis pourquoi pas aussi, on a bien tout. Mais le reste congolaise, Malolo, émission Nabiso, pas programme Nabiso, vraiment, je pense à vous et avec beaucoup de plaisir. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Merci, pasteur. Ça a bien passé. Merci beaucoup. Nzambe tolobate biloko boye tolobate Nzambe yo Otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovimisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Sali na pomade Awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokol na pomade Awatoza Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.